Opération Télébi Banda, ce qu'on continue à y déplacer, on comprend la vie sur la terre là.
Il faut Biso la bango. Toito ye mama kamotani nini. Eta la kate. Le putain $6 000. Police à $100. On m'a rendu. Rosa est Putain, on est la policier. Putain, on est la sonde. Lelo makambo mboka yaya tolingi fati ya facha bongsi abiso mboka tolembi kabila tolembi makambula ye tobaye lelo tolingi lelo nde lelo cheto che lelo opération ndaku Kabila kende na makamura na mademra e makende lelo zaka kalelo tokosila na ye kakalelo taboyi malonda wana to nous ne voulons pas de Kabila même Kabila on ne veut pas de lui malonda kende to malonda te
batuni motuna balobi ndenge ni tosala marche kaka mpona kolandela makambo aseni me dollar ezomata lipe mati toyebisi bango omoni assemblée nationale wana makambo nyonso eza kuna soki lelo assemblée nationale ekwei gouvernement na bango ya bamiyibe kokweya dollar mpe kokita yango wana toza na marche oyo eza mpo dollar ekita lipe kita yango wana nde tozali papa lesepome eza boye ese vraiment komi yokela mawa te yo vraiment fati azwi yo batona babien na yo fana kimuna kati ozolingonisaka mene na mboka batu lipa ya 200 pepele dollar ezomata tolingisi yo na mboka oyo te kolala na yo na ponge libome kozotenga na 2023 osima na yo te omoni peuple congolais baza mobilisé mpo batomboki parce que toboyi mboka oyo ezalaka pare na barwandais na baétranger mboka oyo eza bacongolais ekotika na bacongolais yatiningbubila alungwa oyo alingi mboka oyo nalobi aba journaliste nalobi Fati azobomba Kabila azoberge dona posa livrele biso Kabila ye azosala mosala te à cause ya Kabila projet aza nango ezosimba te à cause ya Kabila alivrele biso coalition na kashi FCC toyebi yango te alivre Kabila tolia ye misuni ndamu tozali abanga parlement te abanga sénat te peuple tozali oh mabe Kabila eza bolole de notre pays. Ok, on est là. Le régime de Kabila est parti. L'IDP, c'est la lumière d'abord. Et puis, la démocratie, c'est quoi? L'IDP, c'est le peuple. L'IDP, c'est la démocratie. L'IDP, c'est un parti de la libération.
Aussi longtemps que nous sommes dans ça, tokotika te tokozala tina lifa bo ba député fo balongwa tokotima pe mutu aseni wana te non non orosa malonda et puis nga na senge pa nzambe po asala nga congolais te nzambe yende mutu asali nga congolais
Ok, nous allons parler du peuple. Pour nous réclamer que Rosa Malonda n'a pas boyé. Yana Loba. Jamais échoué. nazoloba boye tozosala marche na ordre nyonso tosimbi eloko ya mutu te tosi eloko ya mutu te me toboyi mutu yango batie mpona mutu yango batie yango na babokeli biso makasa na palais du peuple boye te biso olobini biso tomarche mpona réalité ya mboka na biso Papa moto ya bana na biso na palais du peuple pour parler aux palais du peuple ils ont parlé des ennemis du peuple. Un peuple conscient de son destin plus puissant qu'une bombe atomique. Biso topona ba député misusu po misusu baza nommé pour représenter biso ba commencer la biloko oyo ça peuple. C'est pourquoi le peuple a réclamé parler naie ils ont parlé du peuple et non parler des ennemis du peuple. tozosanga na mokonzi ya dissolution au parlement puisque ceux qui te votent qui battent wana eza pour l'intérêt na bango te eza pour l'intérêt ya peuple nyonso congolais lelo yo tozana na biso asina politique ya na Congo toyi parti politique bango libolo omoni makambo ezosalema photo photo